ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanda ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Mbote balandi ya 3W bomoko ya mboka la pesi bino so mbote bato bolanda biso partout dans le monde entier lelo bomoko ya mboka e ko assister elongo na bino balandi na biso to e ko assister une veuve to e ko talae parce que bomoko ya mboka aza wana pona bato nyonso na tango nyonso na tango ya mawa na tango esengo na tango ya pasi pe na tango ya babon moment ya vie na bino nde lelo eza na une veuve mama moko azalaka na biso na kine aza vraiment na pasi azalaki na besoin ya aide na bino balandi na biso ya bomoko ya mboka oyo mitema na bango ekotutisama mpona kosunga ye bosunga ye nde elongo na équipe mobimba ya bomoko ya mboka toyaki epai ya mama oyo akose présenter ye moko boko excusez-moi mpona voir nanga naza un peu grippé mais ça va donc toza pa mama ko se présenter ye moko ayebisa biso ba conditions de vie azo vivre ndenge nini eloko nini o azo senga na bino balandi na biso ya bomoko ya mboka pona ye. Bonjour maman. Bonjour maman ko pesa biso kombo la yo. Kombo na nga mama Régine. Maman Régine azali veuve avant daka na bakoko na ye maman toza na venu ni toza na venu Kisantu. Ça la commune commune à Kalam qui sont numéro 1 la commune à Kalamu Kimbangu 3 tout près Kaboli Poya Yolo na Kimbangu. Maman to ekotala atomoni na bana maman za veuve aza na famille te mobile na kufa comprenez que la maman est seule bande connaît so bazaka na kinité bazana intérieur ya mboka donc maman aza veuve akufela mobile na ye bana na ye pe misusu batika biso azana ba koko na ye avivana na bango nde mama totalaki mama zaki na pasi ndazi benga ki biso pona kosunga ye soki lisungi na bino bana poto lisungi na bino bana poto kozala vraiment la bienvenue pona mama o vivandeni a poto tomoni kabine mo bozo mona vraiment la situation est très difficile maman vivandeni na bana parce que maman sala elo côté ateka kate asala kate azala ba koko na awa eza pa na yo to futelaka awa na futelaka nazo vivre condition moko très difficile kololo pango kutu délai moi ya suka yango il faut abimisa ndako na futaka 20 000 na ozo yango wapi bana oyo ba mama na bango bakufa na batata na bango charge no seza na maboko na nga pe wana maboko ata enke ezate kolia pasi maya kalamu soke betiti na kati ya ndako bite na bamusu na bandai kolala mbule memi na badra tozolala kaka na sima ndenge bomoni boy yango na sengi na bino bana poto nga nazali veve na moni ku François komona mpasi boye bana kosunga ngai soki bosungi ngai nzambe na ngai pa boye ba kozanga te na kopambola bino pasenga nazali veve yango na sengi lisungi na bino bana poto boyokela nga mawana condition bana o bazotanga te tozolala kaka na sima bokolia kuto moya kolobeza te vi pasi tozokoka te yango na sengi boyokela nga mawa boye ba kozwa aide place a kovanda pe olalisa bakoko ezali te po awa pe mama lupango azobimisanga na ndako nazokwa kofuta ndako te kolea bana pasi maladi pe pa inga moko pe na maladi na ba vendre moya kozwa ta soin ezati yango na sengi lisungi na bino bana poto boyokela nga mawa bosunga nga mama na bino veuve so bosungi nga nzambe awoyeba pe kopambola bino. Merci maman lobi avant daka eze pa na été afutelaka afuta ndako ka 20 000 francs congolais donc 20 000 francs congolais na dollars yo sala biso après ba 12 ou 13 dollars donc bazo bengana ye nde tolobaka bayar na ye garantie na ye sili afuta raté donc azo bengana nde mama ayoka ki passe yango bengi biso bomoko ya mboka to ya ko lekisa mikro na biso epa na ye pona bino balandi na biso soki bokoki kosunga ye donc azana ba afuta ndako te mbongo na ye sili nde bazo bimisa ye bana o baza bakoko na ye
parents na bango pe batika. Donc comme on dit en français, les malheurs ne viennent jamais seuls. Donc dès moka le beza passe azo koka souté koka sonia aloki sonia donc tant mieux ya mona bi malamu abenga biso bomoko ya mboka to la kisabino balandi na biso soki bokoki kosunga ye. Donc bana o batanga raté bazaka ka boy mo bien tozana vini nini tozana vini ki santo numéro 1 commune Kalamu Kimbangu 3 toza pembeni ya Yolo e Kaboli na Kimbangu na Kalamu tozana Kalamu c'est avenue qui centre numéro 1. Donc maman za tout olanga Kalamu pour la batu bayebi Kalamu Kishasa na Kishasa azana commune na Kalamu. Donc esika ba quartier za quartier Kimbangu e Kaboni na Yolo juste na Kalamu wana na Ezo. Donc non loin ya marché Ezo na Senango na sia mai. Donc ça vraiment na Kalamu. Donc ceux qui mai boule beti ils a la catastrophe. Donc ndebo moni bino moko bazaka boy. Donc ici quand on vend des athées tout est difficile. Ce qui beaucoup sungaye vraiment et que ça les malaba na batanga raté. Yaya est-ce que vous avez besoin un jour autant? Oui, nous avons besoin un jour n'attend même bon les athées ba para bazate. Bon les athées donc bien mo boyoki muta osunga bango azate baninga bakinda classe ça ka oyoka ndeni. Na ka passe na mtema po ba para bazate ngana tanga raté ka baninga. Donc ya tanga tika baninga ça comprenez que ça fait très mal hein. Bato ba croire que sunga bango ba foutre la bango classe baza souté la maman est seule avec eux donc ça fait vraiment mal les autres ça la passe mingi comment on Ruth comment on Ruth attends combo kitoko combo na ye Ruth donc atanga raté na baleki na ende bomoni wana bazala koko na bango awa bon maman ko oza numéro de téléphone so ko couper sa biso numéro de téléphone. Bon, maman lui a téléphone, tu comprenez que après cette adresse, bah oh, vous avez besoin au sungaye, vraiment et que ça la maman malade. Merci beaucoup. Maman il va souhaiter que ça là. Le baso so balingi bazwanga ibabengi kana canal na yo. Numéro de téléphone na yo nde bakoki kozwanga. Merci Bandeko. Bandeko baza pour son sunga maman, après cette adresse mais malheureusement maman n'a pas de téléphone. Bah oh baza besoin au sungaye bo benga na numéro la biso o le kaka nde boko na canal na biso boko zo maman. Donc nde tozala ki awa tozala ki pa maman Régine une veuve azana bana na ye maman za maluba ko bakisa. Yango na sengi na bino boyo kelanga mabo sunga ngai. So bosungi ngai nzamba ko pambola bino condition eza pasi bandeko nanga bana poto ya mibali ya basi bosunga ngai nazana condition très difficile. Merci. Maman bana o bisa bango ndeni kolata na bango ndeni parce que yo sala tête tu travailles pas au te kapete ndeni yo sala police bango. En tout cas kolia pasi kaka bato ya pemeli so bayoki mawa baponi bilamba na bango baye nango kolia ba voisine so baza balambi batindi so mutu pa ayoki mawa apesinga eloko mwa fufu toto vivre kana canal kaya bato ya voisin ko kabela ngai na bilamba kolatsa bana. Merci. Boyoki bino mo mandenga lobi. On est presque à la fin. To komi vraiment na suka il y a élément na biso autozala qui na maman Régine. Maman Régine a le biso vous avez besoin na ye bobenga na numéro nanga ba numéro ils ont défilé na bomoko mboka akana ba numéro wana beaucoup za maman Régine. Maman Régine avant na avenue qui sent tout numéro 1 na commune ya Kalamu. Awa tozali na avenue qui sent tout numéro 1 référence pour na kozwanga wenzezo okiti na terrain okiti pemeni pour traverser okota Kimbangu naza wana sira avenue qui santo numéro 1. Merci beaucoup na commune na Kalamu na Kinshasa na RDC. Merci beaucoup bandeko bosunga mama vraiment ndenga utu koloba bazolongola na ndako. Donc aza isusu na mbongo ofuta te garantie ndenga pesa ki esili bayar na ya décider que abima na ndako na bana oso abima okende wapi olala wapi. Donc aza na ndeko te esika okende zate nde yango asengili sungi na bino. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivi à partir de www.bomokoyamboka.com. Bomoko Yamboka est de cœur avec vous. Papa Benjamin Kalonji, maman Kijalix, papa Patrick Momo, maman Pauline Momo, papa Pati Momo,
Maman Régine ye azo senga isungi na bino bandeko na biso soki bosungi ye ekosala malamu bazo souffrir disons bazo kapasi bazana makambo ezo sala bango pasi na mitema toza awa na commune ya Kalamu esika wapi bomoni ba image nyonso o balekiseli bino donc bandeko bazo vanda na ba condition moko incroyable donc ba condition ya pasi ba condition ya mawa nde bomoko ya mboka esepela ki ko kokutana mama na biso parce que azana pasi azana esika ko vanda te donc azaki na besoin ya bino bana poto oyo bosungaka bato nesika bokende ko bebisa mbongo na bino na ba boîte de nuit topekisi bino te mais toutefois ko assister bato bazana pasi esalaka malamu ko assister bandeko na biso bazana pasi na ba moyen na bino financière matériel na ndenge nzamba ko tsana mitema na bino pona kosunga bandeko na biso condition ezali très difficile bon bino mo bomoni toza pembeni ya mai mbule betaki biloko ebebi condition tozolala pas moyen fulu mai soki ebeti débordé place otia bana eza te ta ba condition eza nango eza très difficile yango na sengi na bino bana ya poto na sengi lisungi po bo soutenir nga pona yeba ko vana na bana oyo bisika ya malamba na baza condition mo très difficile be ponje eza te bazola ko lata eza te donc kolia ne parlons même pas condition eza très difficile alors yango na sengi lisungi et pas inabino. Merci beaucoup. Maman za veve aza mwasi ya kufela mobali donc avant d'arana bana bakoko na ye esika ko vendre zate esika ko la les zate yango bino bandeko oyo boki ndenga uti koloba bosunga ye vraiment nzambe la likolo akozanga te ko sunga pe liboko oyo esungi mama oyo donc azana pasi botana bino ba condition bozomona quand même esika ko vendre malamu ezate esika ko la malamu ezate bana bozomona ka bino mo donc pasi na motema nde yango asengi lisungi epai na bino bana poto bozolanda biso papa Patrick Momo papa Benjamin Kakolongo mama Kijalix mama Pauline Momo bomona botala mama Régine azosenga aide na bino ya batu nyonso obo kolanda esiko o mitema na bino ko simbama pona ko sunga parce que bomoni toza na Kalamu toza na rivière Kalamu soki mbule beti et déborda vraiment donc mai koto to telema botelé même to kotelema même pas mai déborda ka salité ti bobimo bomoni ba condition donc eza pasi eza mawa pasi na mitema yango toye pa na bino bana poto oyo bomesana kosunga batu bata mitema malamu bosunga mama Régine mama liloba suki ezali pona kobakisa pona bandeko bazolanda biso ezali kaka ke nzamba simba mitema la bango so bango bakoti makambo na nzambe langa pa kopambola bango basunga ngana za na condition très difficile. Merci beaucoup Kibinomo mama bandeko nyonso boti kwanda biso à partir ya www.bomokoyamboka.com tozela Kibino mama Régine lelo aza na commune ya Kalamu na quartier Kimbangu 3 aza vraiment na Kalamu donc bazo vanda vraiment na Kalamu donc esika oyo mai ezali po mo ezali ya bandeko yango bomoni to telemi toza bien mais ya ba moustique bazali donc ba inondis eza vraiment très sale nde to ko lo na français eza salité donc pas na mitema yango mama Régine ayeke pai na bino bana poto oya mitema mala boko ko sunga bo continuer ko landa biso na www.bomokoyamboka. Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.